la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Bonjour, bonjour. Bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai mes services et offres partout dans le monde. Au Kende Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le calamité, j'ai mes services et offres comme un service là-bas. Voilà. Là, bien à moi, hein. Pour la yébi habitude. Sami a yébi que j'ai mes services et ça n'a rien. Mais puis vous allez prendre et comme à Paris. Ah, on a besoin de Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a formé les Moussoussou, on a Paris. Bambo que Bénéboy, j'ai mes services. Bozama Kambo, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Moko, j'ai mes services. Sainte-Thérèse na Chili, station Sainte-Thérèse na Sibanango, en face de la police. Koune bakangi batu, awa yo kangi koli. Si mes services, ayuna. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindu en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo ndé. Ouais balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. Shalom, shalom, peuple de partout vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves et Pan, toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raf Ngindu, et boss à Dallas. Et merci à toi, Gianni Célèbre Image et Nabo Sagnoté, les vaillants RDC Raissikangi. Voilà, je pense que vous avez déjà compris que nous sommes ici à l'église Fepako Nzambe Malamu, donc direction générale à Wana Chouapa et Paiwapi, Maman Labiso, Envico et Wada. Hélène Adine Bal
azali bongo molongani azalaki bongo molongani ya papa na biso Edi Nabala azalaki mosala nzambe munene na kati ya mboka. Voilà toyelelo poto solola na bandeko bana na nzambe belé o bazana kati tonga par rapport à liwa ya maman na biso komela kié. Voilà, tout le monde sait pourquoi makamba boye fait komela kaka bana na nzambe parce que nzambe mo yebi ndenge amemaka bana na ye. Voilà, dès que tozo image awa tozo sona bandeko ya etonga fait pas quand nzambe malamu et puis to kokende directement na ndako na ye na kikole et to solola na ye to sona bandeko na bana na bandeko batikali et puis to mona tom na ye na kati ya parcelle na ye moko. Donc voilà, merci. Na repesa ba merci belé na ndeko na biso tia na ngemba azota la biso depuis Londres et na bo senti maman na biso Sergine Oyoko, hein, donc ya bongo Sergine Oyoko et puis na bandeko nyoso tout ya Nzambe. Il y a Nzambe Malam, on ne fait pas comme Nzambe Malam, on va retrouver partout dans le monde. Voilà. Si nous sommes en connexion avec toi, reste quand il est super pour qu'on m'amène le vaillant. Mais ma biso, tout sur la bandeko. Merci. Bis oyo mama yemoko abandaki ko teya awa bana nzambe belé bazo ba bénédiction awa na basani nzambe même ya mboko na biso minene oboyebi bazo ba bénédiction kaka na kati tonga oyo papa na biso pe Aidine Abala donc yepe et zaleki pa wapi oyo yepe abandaki ko pesa ba prédication kitoko oyo et pambola bana nzambe belé. Voilà, donc tout sur na révérend et puis to zonga mamu kieto kitakota kinkole pour que tout sur la famille. Bonjour papa. Bonjour. Oui, pasteur Bando Watab se présenter d'abord aux Anani Nakati et Tonga, fait pas qu'on a malamu, direction générale ya Chopa. Bon, ngai nazali moko na cabinet ya Mutambusi munene na Lingomba, koya uchuko biso. Voilà. Et sango panzali na ndenga mabe na mokili mobimba par rapport à liwa ya papa et ya papa plutôt donc ya maman j'allais dire et ndenga kuto tika biso mort subite et bandeko lobi ezali poison yo ozara pembeni na bureau na ye tolingi ososolisa biso par rapport à likambango ezaki na ndenge nini ti mama tika biso. Bon, moto na moto azo spéculer na ndenge na uti koyoka ngo kaka epai na yo, mais est-ce que bobosani ke azana no musali na Nzambe bobosani yango ke mobali na ye asalelaka pe Nzambe pe akendaka bobosani ete ndeko na biso musali na Nzambe pe fa Claude asalelaka pe Nzambe pe akenda. Bon, Yesu Kristo akufaki na poison te wana eza yango te bayeba ke aza musali na Nzambe Nzambe asepeli kozwa ye akende epai na ye kobosana te ekomama ke bokomela biloko mabe kosala bino ata eloko moko te azaki na nguya ya kobondela pona tena na babeli bongo poison de koleka ye wana biloko moko pamba. Voilà, ça c'est bien. Et nabandeko so bota la biso libana mboko balingi na nobeta moi histoire par rapport à liwango ndenge komelia ki na Uganda ezaki ndenge nini, est-ce que maman belaki bien akeka kaboye. Voilà, mosali na Nzambe abelaka akendaka na Uganda na Kampala pona kitina kokendo kozwa ba soin approprié azongaki abikaki azongaki bomonaki ye na salle de conférence à l'Algarve asalaki conférence wana pona tena milulu ya cinquantenaire ya église na biso. Non seulement wana bomonaki ye na stade ateyaki wana na ba inauguration ya ba paroisse bomonaki ye azalaki wana sima nango esengelaki akende contrôle elekaki malamu problème moko ezalaki te grief moko oyo bakoka koloba tete awa ebongi te awa kuna ebongi te non. Et puis to sololaki na ye lundi makambo nyonso tu esilaki nango ezalaki te to yamba ye samedi awa na Kinshasa subitement ndenge Nzambe azana makanisi na ye ndenge Nzambe azana mabongisi na ye. Et n'oubliez pas kufa ya mama eza ndenge moko na kufa ya papa na biso. Papa akendaka ba soin na Nairobi ayaka kozonga tosololi na ye asali makambo nyonso tu ndenge oyo mutu asalaka asali pe campagne ya monene na Mbankana na sanza ya février na sanza ya avril alaki po na sanza ya mars le 30 mars exactement alaki biso po akende kosala checking comme on dit akende kosala checking na Afrique du Sud kuna akei akendeki checking mbala moko liwa ezwi Nzambe asepeli kozwa mosali na ye ndenge moko pe na mama c'est similaire
eza to ekamwisi biso te parce que ekamwisi biso somo na nzoto parce que eza nzoto eza pasi mais en tout cas basali na nzambe bakendaka na modele nzambe alingaka. Voilà. Et les autres tout tanga bana oyo papa na biso Aidin Abala atiki na ba oyo abimisi na église corps de Christ Mobimba to tanga niti banani oyo pasteur yoyebi parce que sango ezaki yimta sali lelo mama olangi bazala papa olangi bazala ba Albert Kakenza mwana mbo l'église nyuso zomona kichasa wa suksi ndeza te na kolobanano langage wana ya kosala ke mutu wana azala wana eza langage ya biso te bakinois nde balobaka bongo même bakinois balobaka me nga na mo Kristo na pasteur na koloba bongo te sango malamu bandeko wana bayambi yango nde awa ndenge ye moko papa azalaki koloba bokende mokili mobimba eza kaka awa na chwapa te bokende kosakola sango malamu mutu na mutu asepelaki akende komema sango malamu soki bango nyonso bazalaka kaka awa mbele lelo boye sango malamu epanzani mbisika nyonso te bayekoli bazalaki kaka na Yerusalem bon or batindaki bango na Judée ti na extrémité de la terre. Il a fallu tribulation moko ekota po baoye bakende na Samarie baoye kona bakende boye baoye kona bakende boye. C'est de même na biso na Nzambe malamu tozalaki awa tozalaki na ba musali na Nzambe Mutombo Léopold musali na Nzambe Soni musali na Nzambe couple mama Olangi o tozali kolobela lelo boye basali na Nzambe baza ebele musali na Nzambe Mbi Emmanuel azalaki na biso awa musali na Nzambe Mwanza Kamanda akutaki na biso te oyo wana azali oyo ya Lemba ya Fena utaki awa muze na biso Baruti utaki awa muze na biso Dioka oyo ya nini ya Shekina utaki awa Branham d'abord iwelinde na nzela ya nini ya Nzambe malamu. C'est à partir ya Nzambe malamu nde batu bane kozwa ba brochure nete diacre na biso Baruti nde bazwi yango bakeinde na nini na kosala nini église etonga na bango. Donc eza eloko moko ya koloba te tosali bango te bazwi nde sango malamu bayambi nde Yesu Kristo nde bakei basaleli likabo oyo ezalaki kobuyone kati na bango nde bake kosalela yango na bisika mosusu parce que elanga yango Biblia alobi elanga ezali munene. Voilà. Comment se cantonner kaka na esika moko ore elanga eza munene. Voilà, merci, ça c'est bien. Et maintenant pour na bande connu surtout tanga ba kombo ba pasteur ebele tout tanga ba kombo oyo baleka na kati tonga na pa konza natangi mobele to ebi parce que maman ba bigisi ba to ebele bo bazali na maladie na makambo songo makambo ebele songo lupakala alors lelo bana wana bazolo banini. Est-ce que babengi na organisation na bango moko bazo kanisa nini basala pona mama o azaki très cher pona bango lelo boye ba couple papa Sumbela bauti kozala na Kinkole lobi to yambaki délégation ya ndeko na biso Mutombo ba Didier Maemba bazaki wana bandeko na biso ebele bazoyaka mais eloko ya koloba ke ba lingi ba kanini te o wana eza eloko ya motema na bango le moment voulu bakobimisa yango ke biso tozwi paroyo mais ya koloba ke bakani nano baye kobimisa boye nanu te oyo wana tokoko prêter bango ba intention te pe tokoko loba na esika na bango te. Souvenir ni makasi to garder pour na maman ado tiga biso na yebi ke vous avez toujours pembeni na ye proche voilà. Bon ce que lobi na nga souvenir nini d'emblée na koloba na yo ke souvenir nano ya makasi ezali alongolanga nano alongolisanga nano na mokili na tiki satana na masumu nyonso mpe héritage apesi ngai ya liloba na bateli yango pote na kote na bomoi na seko. C'est ça oyo wana nde souvenir ya monene mais soko bandi kotanga ke ba souvenir mususu na koloba vi na nga mobimba eza souvenir ya mama. Voilà, liloba na bandoni surtout batala biso ba ndimi ya fako ya fait pas konza me malamu oyo ba yeba ki mama très bien na ope ba yeba ki ete me baza libana mboka église corps de Christ Mobimba oyebisa bango nini et puis programme eza boni pona matanga ya mama na biso parce que biso tozo mona ngo c'est comme si c'est une activité ya munene oyo salema parce que mo Christ so akufi na kati na bonzambe ezaka sengo na ba Christ batikali pa ba yebike akene na lola. Merci mingi.
lelo boye nakoki ko me permettre ya koloba ke corps ya mama rapatriement ekosalama ekozala mokolo ya mine le 12. Donc mine oyo ya lelo toza lundi le 2 mikola mine, donc jeudi nde corps ya mama ekozala rapatrier awa. Soki ye awa totie nano yango na morgue parce que kobosana te tokoki kokolokana te kotutana te kowelela esika ke non biso tokunda mama le 20 tokunda mama poso kuna boyina te. Papa Olangi aza mwana auti epai na biso tukoki kowelana na ye te honneur tokopesa epai na ye moto akufaki liboso tokunda ye na nsima na yango na bango na biso tosangana mpona kokunda nani mama na biso oyo nzoto tozoprojete ke ebima jeudi le 26 octobre tokunda ye vendredi le 27 octobre epai na bana na nzambe nyonso nakoyebisa bino ke mama azalaki combattante infatigable ya sango malamu bisika oyo totamboli na mama bisika mosusu na makolo azotambola na makolo na kati na potopoto bon nakosenge pa na biso nyonso toyika mpiko tosala mosala na nzambe en toute occasion favorable ou non tokende liboso mpona te na kosala mosala na nzambe wana nde liloba nanga na kosenge pa na basali na nzambe tosimbana tozala moko batiki biso moko tokabwana te tobendana te towelana te nini te tozala kaka moko ndenge mama na biso atikaki biso moko liboso na nzambe tosimbana po tokende liboso tokokende kokutana kuna na lola esika wapi mama na biso akei soki tokotosa maloba wana. Merci, amen. Un numéro de téléphone, on peut un numéro pour la bande de Gomso Libanda et pour la information, il y a bien Eza Nasouk, c'est pas Yomoko, révérend ça là bien. Bon, numéro il y a téléphone. Te bakende na site ya Nzambe Malamu. Bakende na site ya Nzambe Malamu ekozala malamu mingi koleka. Parce que numéro ya téléphone na koki kopesa numéro ya Mutambwisi Molandi. Ya Mutambwisi Molandi. Mais akozala chaque fois déranger akokoka koyamba batu nyonso te. Alors batu na ndenge wana bakomona ke eza mabe. Na koki kopesa numéro na ngai te parce que je ne suis pas autorisé ya koyeba kopesa numéro na. Na tindi batu nyonso na site ya Nzambe Malamu. Merci, merci, merci. Voilà. Bandeko bota la biso maman bangi bayeba ozana ni na kati ya libota fepako Nzambe Malamu. Bon, na kati ya libota fepako Nzambe Malamu naza mwana na kati ya libota ya fepako Nzambe Malamu naza présidente ya protocole national. Voilà. Et Nzambe Malamu, bandeko bata fait pako, bata partout dans le monde, bangi bayeba par rapport à liwa et comme les bino na katitonga parce que bandeko msu bazoloba ke poison. Msu balobite mama belaki après biki a commis bien. Bino moko bana na lopango na église bozo kanisa nini est-ce que makamo batu bazoloba libanda yango to Nzambe kaka mutabengi c'est l'appel nae. Ngana ko ebisa batu nyonso oyo baza kolinga koloba makambo oyo elongo bani te ete batongisa milimo na bango te biso bana ya mviko ewa Delen tokoyebisa bango boye Nzambe nde apesaka Nzambe nde mutu azwi mama na biso atungi misamaka na maladi babeli babengi diabète na tension ma elade biso toyebi mama na biso azalaki kobela abelaki azwaki traitement abikaki mais na kotalisama etaza mosele na Nzambe azwaki tango ya kolaka bana ya kosolola na biso bana biso lokola bana kozanga discernement nde toyebaki te eloko nini mama aza koloba na biso. Ana koloba nini souvent avant sa mort mama na biso azali kotalisa koteya biso azali kolakisa biso bonzambe preuve à l'appui mateya ne ya suka alobaki na biso ete bomitunaka te mpo na nini de likambo nyonso oyo okomela bino bomitunaka te mpo na nini
et kozanga discernement soki to kotaki kati na mozindo tongai to eba pona nini papa na mama na biso azali koloba na biso ke bomi tu na raté pona nini, c'est-à-dire mama na biso Nzambe oyo atindaka ye na mokili amoni ete mission na ye ekoki nde azwi ye akende kopema biso lokola bana na ye biso toyebi poison te pokati na lingomba fe pako Nzambe malamu lolenge mama na papa bayelaki bango sango malamu biso toyebi kombo poison te onga na koyebisa bana na Nzambe o bakolanda mboka nyonso bayebaki envie koyewa Adelene akufi na poison te Nzambe oyo apesaki nde azwi ye. Voilà. Ningo o yebisa bandeko ba otala biso awa toza wapi parce que bandeko musu bakasoni toza na cimetière et pourtant toza na kati ya lopango ya papa na biso Aidi na bala et aussi ya maman na biso Enviko Hélène tozali awa eza na banzoto ya papa na biso et puis nzoto ya ndeko na biso moko mwana na moko paza pe quelque part na sima na biso awa justement so to bimi to la sono image je pense que Rais Kangi et puis Cordon Serge Pena azo la sono déjà ndenge ba bakunda bandeko awa na katel pa na bango moko voilà oyo ezali tombe ya papa na biso moko oyo na kotalisa bino ete ezali tombe ya Mose Aidin Abala oyo azalaki père de réveil oyo ayela bino sango malamu oyo epalangani mokili mobimba ye nde apema awa ndako ne ya suka esika ya pema yango oyo tokoki kokende mopanzi na mopanzi kuna totala ezali ndeko na ngai na kombo ya Pefa Aidin Abala oyo a remplaçaki papa po ebele baza koloba ke église yango ezalaka ligablo otonini mais biso tokotalisa bino ke eza ligablo te biso tobotami kati na sango malamu toza kokola kati na sango malamu jamais tokotika église fait pas ko Nzambe malamu po tokende ko servir Nzambe na mangomba mususu oyo biso toyebi te na yango papa bambula mwa liboso toyebaki te kakokufa kotala misala monani azalaki kosala na lolenge Saint-Esprit asololaki na ye nde atiaka Mose Pefa maboko. Voilà, ça c'est bien. Et papa kufi na nini lelo combien d'années après nde maman sayo otika biso boye combien d'années déjà? Si je ne me trompe pas, papa Koufi en 96. 97 bakomi wana papa Koufi d'accord papa na monsieur Aidi Nabala a Botami le 15 juillet 1927 à Koufi le 11 juillet 1997. Voilà, papa Tikibiso. Et pourquoi vous préférez Kokunda papa Awa, Bokundi Mon Awa, n'habitez ceux qui m'a pe à Ozalaka qui exposé Kakanakati, il y a le pang Awa, et puis intérieurement Kanakata le pang Awa bien dégué. Ezali biso mtuto ponati. Bakonzi ya mboka. Kotala, lotomo papa salaki, misala papa salaki, nde bavotaki loi moko, ya koloba ete, lokola, aza apôtre, représentant, évangéliste, dona kobenge na bakombo nyonso, ebongaki ape misanzoto na ye, nesika oyo elongo bani. Puisque tokoki kotia ye na cimetière. Lelo na lobi, tozomona na kati ya Kinshasa, ba cimetière ebele ya lokumu ekomi mapangu. Or, aza archive ya Congo mobimba. Ebongaki totia esika o esengeli ata biso te bana ya babana na biso po aza na histoire ya mboka na biso bakodu tango bakoyokaka Aidi Nabala bakotuna kiye Aidi Nabala bamususu bakoluka basala recherche nde bakonzi ya mboka bapesaki biso esika po totia ye bana pays complet na bana bango nyonso bazaki ba serviteur de Dieu po
après papa oyo alandaki na trône ya papa pefa Claude Aidin leki na biso bomoni na suka kuna Alex Aidin azalaki pe pasteur représentant. Le nom de maman TV biso bakokunde pe ka na kati ya lopangu. Oui, maman na biso bakokunde na kati ya lopangu. Eza ko uta na biso bana te ou bien église. Bakonzi ya mboka. Voilà, yo pe bakokundo kaka. Te nga na pasteur te. Nga na pasteur. Wala ka pa pasteur nde bako. Bandeko na biso oyo baza kokota na trône wana. Nde sike pesa meli bango. Nga na pasteur te. Kotalisama. Naza supérieur la présence d'esprit te. Mais fayande ko na biso na ndekokisi 18 ans te. Ya mort na ye. Abelaki bien ba mort se vite kaka. Abelaki toujours tension. Azaki hospitalisé. Et sili tant na ye ya assisi traitement na ye ndaki ndeko pema na Lubumbashi. À quel Lubumbashi asalaki 2 jours. 3e jour de babengi biso ete ndeko na biso azaso na bomo ete na kotali sabino boye kolandisama mokanda na Nzambe mokonzi akufaka na mboka na ete puisque mokonzi so akufi na mboka na ye alakeli mboka ne mabe yaza posa bo pambwama yaza posa bo kende liboso ata yo ndengo zaboe lobi na yo kape okomi pe na chaîne na yo tout consort. Donc, on a fait un bon canal. Et c'est ça. Jésus Christ a fait un bon canal. Yebisanga, so Jésus Christ a fait un bon canal. A fait un bon canal. Et Nzambe nda longolaka. Que le roi Zamo Konzi. A kokiko lokambo canal. Tangu ya zoya. Bozoya na korwana. Ndezo la kisaki bokonzi na ye. Baza ko netula ye. Que on l'a qui ça que oui azaki mosaya na Nzambe puisque so ke ezalaki pona bongo to ko sepele te bande ko na biso to bazo kufa biso moko to mema bango neti ndeko nanga oyo nazalaki yaya chéri naye esika nyonso nazalaki ata na ndako na libala atikaki nga tamula ite azalaki avandi après une semaine oka yele naye kotala Kino ya be les jours yazo voyager les dimanches yazo voyager nazalaki naye yele na kiye nazoya te akosala tourno mais donc babenginga ke ndeko naza lisusu te et tokumisi Nzambe peut-être bokokamwa po bomoni tozokunda bango na lopango biso ndako na biso yango tokoliawa nde tozawa tomona ke eloko moko ya mabete molala rappeli kolono tovan preuve la pluie na vanditi tombo ya nani tombo yo ezali mwana na biso ya suka oyo papa azali mosali na Nzambe azali provincial na Bunia ye akufaki na mboko yake nde kosalela Nzambe na ye mosala azaki mosali na Nzambe omoni lopango na biso mobimba nde toza biso tozali na projet moko teke na kati ya lopango na biso totie église mais leki na biso Saint-Esprit asololaki ne na se kuna komona procherie abongisa ndako moko ya munene kuna alobi ete na kati ya lopango ya mosali na Nzambe il faut pe église ezala puisque biso moko bana toza ebele bandeko toza ebele tokoki pe kozalaka chaque dimanche olie tokende Chwapa ou bien tokende na église mère ya plateau bateke la préférence tosanganaka na lopango na biso yenda fungolaki paroisse eza na kati ya lopango na biso na kotémoigner mpo na ye solo aza mwana moke azalaki leki na biso nyonso mais nakoyebisa bino kazalaki mosali na Nzambe azalaki na don oyo etangami ke don ya guérison ngai yaya na ye kutamela totikala na lopangu bamama bakenda assemblée na Mbujimai na Beli lokola nga mona munganga
nabangaka mwa komela kisi siko mama zate nana kobondela nga Nzambe nabengaki ye nabi Alex yo mtu osambela pona nga abi yele nga nsambela pona yo nga abi yo lokolo za na kombo ya papa ya Toma po fungoli église yo ndo kobondela pona ngai nafukamaki liboso aleki na nga abondelaki pona ngai tango alobi kaka amen maladi nazalaki kobela esilaki omoni nde balobaka ke Yesu na mboka ne bandimaka ete eza mpe ndenge nakokoloba mpo naleki na nga tellement azalaki mwana ya suka biso tomema ye tosukola ye mutu ayebaki eloko eza kati na ye te amoni kaka mwana wana maza na eloko ya Nzambe. Bon, abotami na 80 si je ne me trompe pas. Akufaki nelo 37 ans déjà, na évité aneni ni akendaki atenge biso. Alex ceux qui na bosani te pour mémoire talaka na un peu troublé. Mort na ye tokoloba to sala à peu près 5 ans ou 6 ans. Quand ya maman goya jeudi ekoti na morgue nini et ekota na morgue nini. Bon. Ndenge batambusi ya Lingomba ba préféré tokotia accord ya mama na hôpital ya cinquantenaire. Soki ekoti na hôpital ya cinquantenaire tokopesa programme na nsima ya arrivé ya corps ya mama. Exposition. Ya exposition, même endroit exposition. Tokopesa bino soki corps ya mama ekomi. Puisque biso tokoki koloba ke tolingi totia ye boye esika songolo aza mama ya biso kaka te na nzoto nde tobenge mama na biso mais azali mama ya mokili mobimba aza na bana ebele aza na bana ebele bana nyonso baza kobenga tozoya donc na biso moko tokoki kose décider te ke corps mama boye poso ezalaki kaka biso moko ke mama na biso moko toki koloba corps ekomi jeudi vendredi bien samedi tokundi kasi lokola aza mama na biso te aza mama ya mokili mobimba kokunda ye eza kodépendre na biso te eza kodépendre na mokili mobimba. Maintenant bozokanisa exposition ezala wapi palais du peuple stade bien et ça les maka on a quelque na passé familial na ebisi yo ndeko nanga boye jusqu'à la preuve des contraires ngai nakoki koyebiso te ke toko exposer wapi c'est le yo ozolinga exposition salema wapi selon ngai mama za mutu monene mama na rang social na ye normalement po na ngai to exposer na palais du peuple soki po volonté na ngai oto na makoki na ngai mama ebongi to exposer ye na palais du peuple. Voilà, merci. Liloba na bandeko nyonso to esango malamu pour que tokabana yo mama na biso et puis tokende kosolola aussi na bandeko mosusu o bazotala biso surtout mingi baza libana moko liloba malamu oyo nakoloba na bango bien sango oyo nakopesa bango nakoyebisa bango ete esika nyonso bazali ba continuer na kobondela Nzambe ba continuer na kosalela Nzambe babetisa mama bakute na kokanisa keza nini kozala boni bakosuka boni biso totikelaka Saint-Esprit akamba biso oyo nakoyebisa bango yango wana oyo nyonso abengami mwana fepa ko Nzambe malamu toyebi ete bandeko mosusu bakozwa ntango akoya kolela na biso elongo te esika bazali nguya molimo mosantu ekamba bango balela mama lokola mama pe lokola mokristu balele na lokola mopaganu te ata bandeko na biso bakutami na mboka ya Aru balela ndeko na bango lokola mokristu oyo tokosenga yango wana. Merci. À la prochaine fois si Dieu nous peut te voir dans le programme
ya matanga ya maman na biso corps yara awa na ville Kinshasa jeudi et le même jeudi wana et kende na morgue ya cinquantenaire après wana ne programme rebima mais selon ba image ya bandeko oyo balingi maman balela pe na lolenge moko bien monsieur balobi balai du peuple monsieur balobi stade mais total na nzamba ma biso programme ezaki le jeudi corps rejoint dans la ville de Kinshasa awa et à côté na ndako ya Malili na cinquantenaire et je pense que semaine prochaine bokozwa programme exact un message à tout République du Congo ani ben bon se badiba totanginde le fambel faji tonga bwana muntu to jibafusha muchi wa baobao ujimwende ne san malam ujimwende bujitonga dijima toni ko Belgique toni ko États-Unis mais muchi wa baobao uvumu bangile na yeye utujiba mwana lele nzambi mwanta mwana mujimwende souvenir utujimwa ko karde mu kachi mwa michima yetu tulama jiji nzambi bumuji cheye meno chetu baliki jiji mutoshele jinene tozana sangwa mawa paso ekomeli biso pona mama na biso atiki biso mais tozana oya osala te nzambe mutapesaki biso mama lelo nzambe mutu azwi tozongisaka merci pa nzambe pasi tikali biso na mutema eloko osala eza te non mama abeli te mama abelaki avant cinquantenaire et c'est si la bikaki aye mpe tofete na biso cinquantenaire bien maman kendaki contrôle elle si soit que pour 2 semaines à ozonga zoya avant na pe bengaki alobi nazalanga bien docteur amoni keloko ezate na zoya tozo fete biso tout esika moko donc maman kufi na poison te lo mote mokalo na nzambe moko a permettre aux mosali na akende na protocole na akendaki pe na mwana liboso akende pe na mama leki eloko na oloba tokumisaka nzambe mama zalaki mama ke menzambe na ya tikali kaka malobo mama te yaki biso nde to simbango to bala ko salela ngo mama sasali mission na eko ki biso bato to tikali nde to bongisa nzela na biso na bengami na kombo ya président Marque naza deuxième vice-président ya comité national l'église Fipako nzambe malamu ya mokili mobimba ngapo nanga mama kandenge nazobenga ye mama po nanga mama azalaki mama po nanga kwete na ba âge na biso normalement papa na biso aidi na bala to mona ye mais tozalaka bana mike mais biso penza toye kososola nzambe ya papa na biso aidi na bala à travers mama na biso yango nde po nanga penza nazobenga ye mama moboti nanga penza na nzoto pe na molimo po na biso lokola bana na nzambe oyo toyebi pe mokando na nzambe pona biso bato na mokili tozomona yango ke eza liwa ya briske mais nzambe asepeli amoni ete mission na ye oyo akokaki kosala na mokili oyo atindaki ye ekomi na suka yango nde nzambe asepeli kosala mokando na ye po ete na kokota moke na mwa detail moke koloba ke mama na biso ere abelaki liboso ezalaki avant milulu oyo tozalaki nango ya monene ya cinquantenaire mpe mama akendeki na mboka Kampala kozwa soins médicaux mpe na retour tobando zela mama ti mama ye tosisi milulu nyonso na suka asangisi pe comité directeur nyonso na comité cinquantenaire a remercier bango akendaki nde soin akendaki na contrôle ya soins médicaux mama abelaki te ke non akende malade lokola nzambe nde apesaki biso mama nzambe asepeli kosala mokando na ye ezaka lokumu epa na ye moko kaka nzambe mbo mpona biso bana na nzambe mokala na nzambe lobi ata kobokolia biloko mabe ngai nzambe soki na permettre yango te koki kokomela bino te biso jamais tokoki kotatola te ke mama na biso akufi na poison mpe mama na biso azalaki na ye na poison te mama na biso sate etungisaki nde abelaki me likambo ya poison wana bana na nzambe nyonso balongola ekivoke wana aza mosali na nzambe nzambe soki apermettre eloko te ata okufi ata avion esali crashe toyokaka batémoignage ke mutu moko abiki alors nzambe mpona na apermettre ke mosali na ye akufa na poison eza lisolo ya poison te kati na mama na biso. Oui, merci, monsieur journaliste. Totondi nzambe nanu liboso, puisque Bible lobi yenda apesaka yenda zwaka. Mama na biso azalaki na bien, akendaki kosala contrôle na hôpital. Nde sangwani komelaki biso na 3h ba 1h du matin, ya ekotanisa jeudi. Et salaki biso nyoso passe vraiment munene, pona tina komona makambo elekili biso ikoy baoba munene quoi.
oyo mokili mobimba babiki na grâce na nzambe na bango vraiment pasi moye te nde tozosala babachi oyo po eza feti te eza mpona kocontribue mpona mawa mpona likambo ekweli biso église Pako nzambe malamu tokoloba mokili mobimba puisque aza kaka nzambe malamu te aza mama ya mokili mobimba se na bapaganu na baoyo nyonso bayebi ye na nzela na nzambe na bango mingi babiki mingi ata na batelevizio bazali kozwa lobiko à travers bamessage oyo mama azali kopase ntango azalaki na bomoi. Voilà, très chers internautes, donc nous sommes ici na Kinkole et pas Iwapi, maman la biso Hélène abandai kovanda na libota mobimba et puis to kosulana bana na bandeko nyuso to bazana katia parce que bandeko bazola aba vome belé to moni pena bandeko ya fait pas konza me malamu bolingo ezali batiki bana mama na biso na papa na biso bango moko te bazolela ensemble na poto mokili mobimba partout. Voilà tozosulana grande sœur mwana ya mama na biso ya liboso donc topesi mbote na famille Onia na Belgique na sœur Mimi Omba na Nonive bazotala biso na bosinde sœur Sergine Olongo mama na Tracy na Mons badota la biso na compte toujours ya fait pas konza me malamu ya Belgique et puis à Paris à Londres bandeko baza ebele na moni sœur na biso Iguette Olongo adota la biso aussi et na bosanyote sœur Jolie Akachi et na pesi mbote aussi na sœur na biso Fatou Sibila et bazolela ensemble la famille Adina Bala Mobimba et na bosanyote sœur Mami et Kanga na Belgique. Voilà nandeko na biso tia na ngemba tozolela ensemble mama na biso Hélène oyo auta kotika biso. Voilà to solola na mwana liboso ya mama na biso Hélène. Voilà to banano na mama pasteur et puis to kozwa mwana ya mama na biso ya liboso et to sala continuité émission na biso. Bonsoir maman. Bonsoir. Bandeko batala biso mai baye bauzana ni na kati ya assemblée munene fait pas konza me malamu. Naza passé titulaire ya paroisse à Kindele 1. Voilà. Sango ya liwe mama ozwaki yango wapi et puis esalaki ndenge ntango ki mama oyo azali représentante légale ya fait pas konza me malamu. Sango ya mama ekutaki biso na koyanga na ba mama na chwapa direction na biso église mère Chwapa numéro 79 na commune à Kinshasa. Ezalaki mokona biso ba mama to bandaki prière na biso jeune prière ko banda mardi na 0h ti mercredi na 0h mais to sukise na 1h du matin ya jeudi. To zalaki na koyangana nzamba mimonisaki surtout na Mateya. Mateya o epesa maki kuna ilakisaki déjà que tozana problème na bato bazaka na molimo. Nzamba alendisaki biso mingi na liloba na nzambe tosilisi Mateya to clôturer na 1h juste vers 1h30 2h moins le quart de prendre ngaki mama zate et biso pasi kolela ezalaki makasi mais lokola ezalaki culte to mataki likolo kuna esika biro mama ezalaka nde esika to zalaki kolela po ete lingomba ba panikete epesaki biso pasi tolelaki makasi pasi tozali kosatande nango te mama abengaki depuis mardi asolo na bato ya koto oyo mpe alobi ke azozonga samedi esengo na biso ezalaki mama azoya parceke alobi azoya moto nyonso azalaki kozela kaka koya ya mama alors na grande surprise nazobenga biso na jeudi na 1h40 ke mama aza te souvenir makasi regarder pour la maman et ngala souvenir ebele bandeko ebele babengaki biso par rapport à ba miracle oyo nzambe atiaka epa na ye à part oyo papa na biso Adine na bala sala mais il paraît que papa et maman aussi asala ba biloko oyo nzambe atiaki pe na kati na ye et c'est vrai ba témoignage bandeko bazobeta eza solo maman sala bikisa batebele mama bikisa te mais nzamba mama bikisa nzamba mama asali makambo ya minene nzamba mama asali makambo koleka ta lolenge misusu toyokaka te ntango papa Alexandre adi na bale azalaki nzambe na mama asalaki lokola tozalaki na maluku kati na campagne monene mama moko ayaki azalaki monene ya kovimba
libele na ye abelaki cancer bakati ye libele me ayaki na campagne mpona libumu wana ndenge azalaki kobela me ntango mama abondeli mama oyo abika libele ebima ya sika eza biloko nanu tomona te ntango papa adi na bala asalaki eza na miracle mingi nzambe na mama asali oyo ezalaki kolekela biso nzambe asali toza na basouvenir ebele papa tomoni oyo moko garde ti lelo soki mama ndenge aza te lelo oyo kobeta oyo kotémoigne na bana na yo na bandeko bakoya nsima eza bamiracle oyo nzambe na ye asali biso tozomona tozalaki na triomphale namona bamemi mama moko baye na ye bakitisi mama wana ntango mama abondeli mama wana asote abiki amati ti na etumbelo bayaki na papa moko miso ekufa bavandisi ye na miso na ngai nazomona ntango mama abondeli papa wana abiki apartir na esika azalaki wana amati ti na etumbelo bayaki na mwana moko ya 10 ans baba alobaka te depuis abotami me ntango mama azoteya abondeli nzambe mwana alobaki eza na makambo ebele nzambe na mama asali biso lingoma na fe pako tomesani miracle parce que nzambe apesi biso basali oyo bazotelema na liloba na nzambe mama azalaki kote ya moke azoloba malembe me soki akati amen bokomona batémoignage oyo ya solo mpenza biso moko tozomona yango donc tozokumisa nzambe ya mama ata mama akufi me mosala nzambe na ye asali ezali kati na bomoi na biso. Merci maman. Merci papa. Mbote mama? Mbote mengi papa. Bandeko baotala biso bayeba oza nani na kati ya etonga monene nzambe malamu Fepako? Nabengami d'abord na kombo ya mama Pasteur Alexandrine. Naza pasteur maman parce que na Zando ya papa na biso? Oui, naza ndoyi na ye. Aidi na bala? Oui, kombo nanga Alexandrine. D'abord les papa d'ailleurs les papa zalaki na vie. Abando mesana pe obenga nga mingi ndoyi ka ndengo lobi wana. Ah ça c'est bando benga nga ndoyi kati na bana o bango ba adoptanga naza moko ya mwana o ba adoptaki nga na mboka ya Kisangani. Na âge muke vraiment papa adoptaka ngai. Donc nabika na papa na mama lokola muto azobika na pasteur te me muto lokola azobika na ndako na bango penza na zwami na bomwana ti libale yo kokutanga na kati ya ndako ya papa na mama na lakisami bonzambe me lelo naza na pasi makasi komona tango papa kendeki nano tomona ke eza normal eliwe ekoki kokoma me lelo komona disparition ya mama nazolela makasi po nga nakoli epa na biso te nakoli na maboko na bango eza pasi po na nga makasi mingi ndenge na mesenaki na ndako wana nabikaki mama oyo atiki biso lelo azwaki ngaka ndenge azwaka bamama na baleki mosusu nyonso différence okoyeba te soki naza mwana oyo badopte ou bien mwana na bango te d'ailleurs bato ebele na église bayebaka nazalaka mpenza mwana na bango na kombo na nga mpe ndenge ezalaka Alexandrine bayebaka nazalaka mwana na bango mwana liboso nzoka naza mwana oyo babokolaka pe okoyeba injustice moko te eloko ekamwisanga natikala komona injustice te natikala komona talikama mabe te atel po eke na mesalaki susu epa na biso te po bolingo ya mama na papa elekaki mingi ebosanisanga meme ke nabotamaka na libota moko boye avant nakota na libota wana nga nalingi nalobela mpo na ntina na simplicité ya mosala ya nzambe mama na biso révérende Amfiko Wada Hélène, son excellence révérende nalingi nalobela mpo na ntina na ye mama oyo azalaki simplement ko ya kosakana te nakanisi bandeko mosusu bakolobela oyo etali évangile ndenge bavivraki na ye na kati ya église bavivre na ye na bisika mosusu me nga nasimbika na ngambo ya ndako mpo nga nabikaki na kati ya ndako eloko ekamwisaki ngai mama tokovanda na ye boyele mosusu soki tovandi azoseka na biso akoserabese na niveau nyonso ya kokuta bato nyonso azaki obika na bango na lopango atotuni bango bisika nyonso atambola na bamapango nyonso soki akuti yo mutu moko oza villageoise to villageois ou bien oza na classe sociale moko ya se malgré mama atambola na bamikili minene naloba 5 continent ya monde mama akoserabese na niveau wana mpe mokolo moko tokotikala koyeba ke eza mama oyo nde atambola na bapays minene ya mokili
soki eza kolia mama akoluka bolia ndenge moko na biloko bino bokoki kolia ye pe akolia yango soki kiti ezali bino bovandi na etoko mama akotika kiti ya lokumu wana aye ale na bino avandi na bino na etoko mpe bolei na ye sani moko bokanisa nano toza na basali ya nzambe na mboka na mokili soki nzambe eleve mutu alingaka alia wa vivre alata selo dignité na ndenge nzambe eleve mais mama oyo atiki biso lelo azaki kolia na mutu nyonso azobika na ye kaka ndenge moko papa na ngai eza pasi kokutana na mama ya boliso na vie soki babandelaka mokili moto atuna choix na bimalibumo ya nani ngai alinga na bimalibumo mama mviko po alingi komona mutu oza na mawa te olela te ndenge moko na ye na mobali na ye soki balingi basala bavoyage babanda kotika biso nyonso na lopango na bano bango baboti bakobimisa mbongo te na kati ya ndako oyo argent de poche bapesa bana na bango na chambre biso libanda oyebi malamu na ndako ya libala papa akoki kolinga bato mpo papa nde azalaki na lotomo mama le mosu akoloba te nga nalingi boye te mais mama oyo akotaki na vision ya mobali na ye bazalaki kaka ndenge moko soki papa akopesa mbongo libanda okoyoka te mama akoyimayima mpo na nini opesi bana na nga ndenge moko na bana oyo ozobokola tokozwa kaka ndenge moko tozolia ndenge moko soki mpe bakoya na bakado bakopesa biso na miso ya bato nyonso ndenge moko sikoyo oyebisanga nakolela te ndenge nini mpo nazoyeba te na mokili naoki okutana na marke ya karaktere ya boye wapi surtout simplicité na ye bokeyele mosusu lokola alinga makambo bilanga mingi nakobokola banyama so toke na ferme na ye na mbakana baobimisa manyoko mama biso nyonso tokovanda na se nayebi te boluka mokolo moko extrait bomona ndenge mama tobanda ovanda ye na se tozolongola poso ya manyoko biso nyonso tovandi na se le mosusu tokokoma butu tolembi tokolukaka tocrée eloko moko bopo mama apema église eza partout na monde ezalaki mbongo ezangaki te mais abandaki kolakisa biso bana na ye ke toyekola misala nyonso métier nyonso na mokili akolongola manyoko esili batie na mai atie yango na mutalaka talaka ya bato bazalaka na bavillage wana nde bakamarade na ye bamama ya village wana nde bakamarade intime na ye biloko bazolamba le mosusu mafuta ya mbila batieka mbala moko basali kutu basala sauce teni te mama azolia yango mpo asepelisa bamama wana azokumisa yango eza kitoko mingi nayebi te mama azalaki eliningi ya nzambe mobimba mpo na biso baoyo tovivre tozwi ngola kobika na ye nzambe asunga biso ke tozala ta azala modele asuivre na biso na ndenge totikani na nsima tobanda kolakisa ta na bana bakoyaka nsima bazwa karaktere ya mama wana malgré akomaki na mwa faiblesse ya nzoto soki okomi na ndako moto ya liboso aza kokende koluka bato na ndako mpo baservir yo biso toza bana na ndako me lokwa tosi tokola mama aza na kimia te bolia ata bozobetele masolo bomela bopesa bango sikre bopesa bango bati yebisanga mama ya boye mpe bokolia na ye ifo bolia bino nyonso botia maboko esika moko na kati ya FEPACO nzambe malamu nazali mosakoli mwasi nazali mosakoli mwasi elingi kolakisa pasteur mama kombo na ngai Isefe Ndomba Marie. En tout cas sango oyo ntango eye nazalaki kolala na 0 heure tozalaki kobondela mpona mama tozalaki na bamama pasteur mosusu tozobondela kaka mpona ndenge tobondelaka mpona lingomba mpona mama ndenge nzambe apesaka toujours ngolu mpona ntina na mama kasi tosilisi na ba 1h du matin tomeki kopema mpo topema tolamuka na 5h tobanda priere ya ntongo na 4h babengi ngai nazwi telefone bayebisi nga ke mama akufi donc ide ezalaki te tobandaki kozela ye ke akoya samedi tokende kozela ye akozonga samedi atindeli biso mpe message tokangama na bolingo tokangama na bomoko tobanga nzambe totambola na kobanga nzambe mateya wana ezalaki na suka ya sanza mzee Rego ayaki kopesa biso message mama apesaki biso
alors tozalaki kozela ke toya message ne asuka message ya suka wana vendredi idée ezali te ke mama na biso akotika biso lo na 1h na ba 5h wana epesaki ngai pasi koganga oyo nagangi na bamama esika bazalaki tension emataki ngai ekomaki lokola babeti nga bombe na kati ya cœur penze eninganaki makasi esali ngai kopike crise ya tension ti babandi kopopola nga na ba air moko boye naye kolamuka tobandi kolela nde toza kolela boye ezali penza sango ya mawa oyo tokoki kobosana te po papa akei totikalaki na muze pefa na mama lelo muze pefa akei sikoyo totikali na mama oyo alokota biso oyo biloko ezangaka tina na se na moi bato baza komona biso tina te kasi mama na toli na ye na bolingo na ye akomisi biso bato ya valeur pe apesi biso tina na nzambe na ye sikoyo boye ndenge mama oyo apesi biso batolike moto lokola ngai navandi na ndako ya bamizilma na balani na bamizilma mpo na toli ya mama na papa muza edi nakangi libala na ngai na kati ya bamizilma komona ke femme mwasi chrétienne abalani na bamizilma mizilma ye pe papa edi nakangi mariage na biso esalaki likambo moko ya somo ke yo chrétienne bobalani na musulman na balani na musulman salema sikoyo esalemi lelo toza na 38 ans de mariage toboti bana 12 c'est la toute première fois na mama boye oui pona nzambe ya mama na papa nzambe malamu ya solo aza malamu bamizilima bamoni ke ya solo Yesu aza na bomoi bamoni ke nzambe azali pe bokilo na nga mobali abengi ngai alobi ya solo nzoka nde tobandaki komona kaka ozokende kosambela me tondimi vraiment ke nzambe na yo wana za nzambe malamu pona moni penza ke mwana na nga azwi mwasi epesa valeur epesi lokumu na nzambe ya mama oyo epesi nga lokumu na bamizilma bamoni mwasi chrétien na balani na mizilma pe ezaleli na ye eza modèle unique kasi toli ya mama kosilika te mwasi azalaka boye mwasi asalaka boye koloba na malembe mwasi alobaka liboso ya mobali te mobali azoloba yo ozoloba mama edike biso yaya mama edike bamama oyo ke esika nyonso toza koleka eza kosala bilembo pe bikamwiseli éducation ya mwasi ya mama afepa ko nzambe malamu euti na mama mviko aedike biso ke ata bazweli yo mbanda kovanda na libala te pona éducation oyo oza nango lolenge yo kovanda na ndako na famille ya mobali na famille ya mwasi mama alakisi biso lokola maternelle ti lelo tokomi bato oyo bazangaki tina tozwi tina nalingi na bakisa boye ke lokola mama akufi bandeko nyonso ya nzambe malamu monde entier eloko mama atikeli biso ezali kobanga nzambe ya liboso ya mibale alobi tolingana ya misato alobi tozala na bomoko tosimbana na famille oyo na bana oyo ye atiki batikali baorphelin biso lingomba mobimba ya nzambe malamu tosimba bana ya mama ndenge mama asimbaki biso monde entier tolinga bango ndenge mama alingaki biso tosimbana na bomoko na bolingo po ete totombola mosala papa na biso na mama na biso balakisi biso oyo nde ngai naza kosenga ngai nazali pasteur ya Badiadingi 1 nde kuna naza kokamba banda mama tindaki nga kuna naza kosungana na basoda.